CongoFrance.com. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. CongoFrance.com. Site ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Alors bonjour chers internautes, merci beaucoup pour vous brancher Ebélé. Il y a Kota la Congo France comme d'habitude. Alors le lot deuxième jour, il y a Papa Wemba. Nous on a parlé du peuple, il y a un monde plein. Nous on sentir qu'on fil au sanate pour battre et permettre battre Kota qui est les bébés. Donc filo ezo banda kuna. Si kuna pona et permettre batu bakota ba qui là Papa Wemba Yasuka dans le deuxième jour na biso tozo continuer la Papa Wemba lobby enterrement. Alors ça Amazon ming a quitté le terrain pour atuna ba fanatique ya Papa Wemba. Tomoni le grand mopa on a kati matanga Papa Wemba te tozo mona été. Donc moi vide mon rôle hier on a vu les artistes défiler. On a vu les artistes défiler ba qui là Papa Wemba mais toti quelque mona mopa oté donc manque wana et sali peuple peut bien péter on est que Papa Wemba a été prouvé il vient de perdre son père mais comme de Léon sa grand mopao il vient de perdre son père mais tu éviter absence ni dû à quoi par rapport et maintenant à papa to par rapport on est ba fanatique ba boya qui le grand mopao a quitté le terrain il y a tout un peuple lelo ba fanatique à Papa Wemba ba lobela par rapport ya wana. Bonjour. Comment on a papa? Comment on a la guerre des 100 ans mon Angile. La guerre des 100 ans tokiti ana matanga Papa Wemba lobby to mona ba artiste ba défiler qui ba benga ba artiste ba défiler ba tala papa artiste belé ba défiler qui meto mona qui absence à grand mopa bino ba fanatique à Papa Wemba absence à mopa et tout ça bino loko mokote te ça biso pena passe makasi vraiment pour wana vraiment mutuna e fala zala mais de comprendre été tilelo vers au monde la tende nini moi ma nungu yaki ke o para ke poto papa na india dayaki papa na auto père de papa na ya yango ne ba nungu ndenge yaki mais to regretter nango fort pour ya dayo pena zani papa na ye mais de regretter nango fort attaque ngai fanatique ya Papa Wemba de regretter pena pour mon papa mon anité bino mo ka bolobaki akoma na molokaité bino mo susu bozo bengana bino mo susu bokomo besusa ya finalement boye belo bolingité te na molokai ba bengana ki était era yaki ba bengana ki était akutana na mer Amazon match ezaki bien yebeti ya Côte d'Ivoire nde ba yaki na akenda na délégation ke oyo batina ki bango ke nuzwa de papa bon nde RD yeboye to tikala ko mona yepe souté siko pona yo matanga Papa Wemba ezoleka ndeni bon est-ce que bondo imaginer ke bakoka ko lila Papa Wemba ndenge baleli lelo bon matanga papa ezoleka bien ba artiste tout ba daé oazolela ma bien lokola papa vraiment to moni était matanga papa il est bien tout bo c'est bien une organisation à peuple il y a gouvernement ba organiser matanga Papa Wemba bien. Oui, au gouvernement vraiment et ça l'organisation maman malam mon po ba tele biso pe colonel Elvis ne ayebi mité manabiso ya bana mboka ndenge les aleli pour ça ba tsaki général Kanyama mbelepe mabe salamia papa boma moto ya dema mais les gars de akala siko onde todo continuer ka kotala dei lobi wa ke kunda papa j'espère que mo boulou ande babaki ke mo babi yibi baza ba viola qui paraît que moi na 22 ans lobi tozo ebate te wana mama lokuta moi lo yengene pesa maki RD et keneki molokai mais côté vraiment kimi ali na dek na molokai nde moi lo yengene pesa maki bakunzi ba wasa bena misana mama makasi kitoko makasi ouais apena pali peuple bakunzi basa musana ba kitoko makasi. Ok, merci beaucoup. Alors on continue toujours donc bafana Papa Wemba barolobi là donc tolingi kimia la ba artiste tout le monde a mikolo yo ba réseaux sociaux ezolobela par rapport à Régé ya Mbote ya Verkis na mama tchala mwana ndenge ma rejeté ki Mbote na bango tozo ebate donc on sait pas qu'est-ce qui se passe entre les artistes on sait pas qu'est-ce qui se passe dans les artistes et tout mais on continue toujours le moment la simala va saper muna muna ozo va saper donc tout le monde a mutu nyonso zo la ngamba ba saper on a bien donc bonjour papa. Oui, bonjour maman. On sapé comme jamais. Ouais, sapé comme jamais. Ils ont idéologie avec beaucoup de bikaka donc. Papa na voit tout. Yo mo zo mona kaka donc ba Weston izawana ba nini. Donc to beti ba LL mo zo mona. Sentir siko yo de ya papa pona yo zo le gande. Ah, donc de ya papa ezo le vraiment kitoko makasi to pesi no ba konza mboka ba merci beaucoup. To pesi pe ba konzi Abidjan to pesi ba merci belé parce que Papa Wemba tozo le live vraiment na ba norme internationale de jamais vu quoi donc Papa Wemba aza mutu moko to ebaki
alanga nzembo wa munene asala makambo ebele na kati ya mboka oyo abeta na ba film na kati ya Congo donc soki film esalema na Congo eza papa Wemba mutu asala film alors biso pe ba artiste comédien tozoya pe tozapeka na ba biloko tozotirer na kati ya ba idole papa Wemba donc c'est ça. Siko lobby to monaki absence à le grand Mopao tant ba benga ba artiste ebele ba défilé pour mona matanga ya papa Wemba pona yo. Ah bon, pour ngai salinga pasi makasi parce que les jours où to yamba isango ya ke papa Wemba akufi na monaki papa Kofi azaki soki 4 il est éprouvé à ucho kufi la papa na oui azaki 4e personnalité na RTNC ba yamba ki na nini a pesela ki wana ke na sana makasi na ebité ye pas na makasi mais toujours kaka il paraîtrait que il pas kufeli mais toujours ye baté soki pona nini a été ça libiso pasi makasi parce que ngamoko na personnellement na zana mutu mona linga vie beaucoup makasi na linga pe vie na Kofi makasi mais komona papa Wemba adaye Kofi amona na matanga te et ça linga pasi makasi donc marambo même ata X photo sora yo kango ah c'est per nango te ça les pasi makasi donc papa ya Kofi Olomide na matanga papa Wemba donc et gêné batu belé na ebité na yebité ceux qui te kolo bandenge nini et je n'ai pas te belé vraiment présence na yo c'est très nécessaire siko le quoi to tika na jour mon poto kunda papa lobby pena papa to kunda et to ketika pena ke pe mana kimia donc to tika na jour mort poto kunda papa biso to linga ne kimia ba artiste na biso bolingo zala na yebité mort papa we m'appelle lobby ba te belé toucher pe ba te belé donc et frapper pena ba te belé ba zu mo conscience que biski ba rancune ezaki to tia kimia. Mais Mikolo ba réseaux sociaux sur lobela par rapport à Roger Ambote et à Verkis na maman tchala mwana ni maman ozone aboya ko pesa ba mbote ezo soit un peu peuple au monde qui on a télévision bon en fait nga la vraiment chance ya rotala on a télé mais to ebika kenon isika bat bazala toujours makambo ezanga raté to tika kolanda babilanda landa ya bato mokiliza malamu te donc moni ba matanga mususu esangisaka batu pona ko bongisa ba mabe soki zalaki to bongisa to pesa chance na ba oyo ba okanisa mabe peut-être journée moko ningo cholo ba ketikali journée moko alors to pesa chance na bato ba yakite peut-être ti lobby ba koko ya pona limite ke pota présence na bango ezate papa Wemba wakunda makaka mais tala sko eloko oyo loni na kati ya mitema ba congolais oloni nini donc ngana yebi ke matanga toujours bato ba yaka pona ko critiquer bato ba yaka pona ko loba n'importe quoi mais peut-être bato biso to kanisa mabe bango pe bana ba douleur moko boye mais bazoye batendeni bakoyi ko bimisa douleur wana po bo sentir en. OK, merci beaucoup. Toke epe mupandi to mo grand sapeur pour voir ti makasi muna ozanga. Tole la maman, tole la papa. Tole la père. Tejo papa benatike bino yango. Yango yo mozomo na déjà to beti yango donc jezate. Donc to na ba bagarre jeter. Muta zanga photo XL yo. XL. Muta zanga photo yo awa na der père o comprendre. Yeninga sabo staff neza na couloir kimbuta. Ah yo XL. Muta zo artiste makasi lokola nga yo. Na betel ba betoko. Est-ce que nini toko. Sake toko na betel bango ba. Bangando na se ba vexas na kati. Ba vexas na kati, ba vexas na kati. Ba vexas sa montre na kati, ba vexas na ba manette donc. Toza donc dégâts au sambate. Yandeni. Donde eza boyena ebike aso mvoa takate koyate bongo so la takate komeka koyate a ozande teni fo Japon papa le bito lele to misama misu te to lele na Japon kitendi papa bito lele la kitendi mutako sabino te ko tangsama misu te beta Japon siko to tikali na jour moko to kunda papa to tikali na jour moko to kunda papa pour na organisation na matanga eleki malamu ezoleka kitoko penda don eleki kitoko penda na ebiteloni penda na koloba na minute etake yo mwasi kitoko ndenge ozotuna ba question penda boye ezosepelisanga penda na mutema ko ola alors totika le jour moko le grand mopa otoze la pena présence ne pena lobby pena matanga zangati mais eloko ko faire oselanga na okamwa yango etake yo japonais makasi muto ayebi ekumani nenga azali ona père na ye ya muziki père ne ya teni ya nyonso eso ko point Kofi sengel fazala deni ya zalango ya zangsi ko ya awa photo mona Kofi awa le biso to moni Kofi ate biso ba japonais to sepelate papa le bito le laye père na Kofi ako zelisa de yoana na morgue a le ekumani
On continue toujours comme on allemand. Comment on a bibiche? Moi vraiment mis aux la papa makasi. Ah na souci ne pondenga yemba na sepela vraiment na rythme wana. Siko le lobby to premier jour, le deuxième jour pena, lobby to ke kunda papa. Absence sa grand mon pao. Aya to aya, tu peux te bien bazo boya ya, moi va rankin na bango musicien mais ce que yé, ali ngale la vienne na po azaki vienne na. Ata kuma ma musique mais muto déjà bembe se kundami. Ezana ezo ke no kundama lobby. Siko absence sa mon pao. En tout cas, maintenant, on posa ya ponde bazari ba beta na pe musique, ba weko pana nyos ba beta na ye. Donc na sepe ki aya hotel état bala suka. So pour autre père de papa na ya. Et c'est l'eau, tu papa dans la mort aya kata 2 minutes, atali muninga azongi. Comment bolé la pe présence à grand mon pao. Toi na posa na ngoto linga ye. Aya mato sepe ane suka ya, to sepe la mingi. OK, merci. Toki mpandi maman. Na lobby pour na papa Kofi, toki ke papa na ya kufi. Papa na kufi mais akoyo koya ko pesa itambota suka po bazalaki na ye musala moko. Akotika muninga ndengo na te kake na lilita po un jour ke kotala kae bake akena metropole azotala mesengi ke image ta bazokunda muninga azawana bazokende longoti cortège na ye. Na linga sala ta image wana etika na penda te sengo na bana o papa wemba tiki. OK, merci beaucoup. Alors munato continue kaka papa Daniel Kamaro ba très important. On lobby. Oui maman, pour le problème ya Kofi a le premier musicien congolais à Longwaki. Après, liwa papa Koufa dimanche, il y a Longwe lundi à Kéti na Côte d'Ivoire. Il y a des parts naïe, à salle naïe déjà qu'on a les. Mais ceux qui parlent de là, il y a un problème. Mais ceux qui ont malgré ma comme tout ça, il y a biso. Il y a tant que malin, n'engue naïe na maïe li nazaré na moi qui ndaga les là qui vient comme na mais. Tu es bango qui na histoire ya vie papa Wemba. Qu'on fait participer, ou à participer, t'es Jiba Zalate. Papa m'a sorti bête histoire à vie naïe. Tout le monde a oué raté, tout le monde a JBT, mais tout le monde a Kofi Nakati. OK, merci beaucoup. Donc à lobby oyo azana ngo poser ezana mutema nae. Donc bilomo boyo ki ba congolais nde ba lobby, hein ba exprimer ba sentiment par rapport à absence à grand mopa na kati ya matanga ya papa Wemba. Alors naebi que tranche o SPL Sibino Makasi le deuxième jour, il y a papa lobby toke kunda papa OK na nécropole. Alors merci beaucoup aux fidèles de Congo France qui sont en train de nous suivre en ce moment. J'espère que cette tranche SPL Sibino Makasi on a Monique Trésor Silulul, héritier du trône aux États-Unis. J'irai Mabiala, hein, vitesse à Google. Hein, on a un moteur de recherche le plus rapide à Londres. Maman Milinze à Londres, 13e porte. Maman Zole Lara Papa ya Osanate. Maman Loris la Congolia. Hein, maman ya Bana, beauté à 20 ans, rien à dire. Chico de Piani Vienanga. Merci à mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin. Josué Dipumba et à notre manager, Junior Bookson Boukassa. Na pesi ba mbote ming lo yenge, il faut comprendre ma tanga. Il y a des gens, il y a des autres qui ont des éducations, m'sou bazan éducation té. Alors merci beaucoup, on se revoit la prochaine fois pour la surprise et belé lobby. Bye bye bye. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com